MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bon dimanche la MIFA, certainement vous allez très bien. Moi je viens par la grâce de Dieu, la famille. Je crois l'obin à la caïbine émission, on a vu ça que dossier à Santamboué rebondir. Non pas parce que si là qui est aussi la té. Et du coup, comme Congo est à la ramboka batou, on a évité bazan nini, pour vendre 2-3 jours sans que le cambo bima. Et comme Bamarambu et Bandaika ko bima, c'est ko bima, ndé salaï que dossier à Santamboué télémananzela. Et Blaise Manzambi na Enis Manzambi na Lise Manzambi ba ko pesa matière na minute yo ba épisode sili na noté Kevin Kaseya ay ko pesa matière couple Olangi comme Axa Olangi na Kevin Kaseya Olangi ba ko pesa matière parce que pas comme Olangi à côté na famille na minute yo de 60 embouilles et rebondir. Paul Mukendi, le fugitif, au Akimara Canada, justice canadienne, à se déguiser en femme, pour Abima Canada, à se déguiser en femme, tellement est copnaï. Tant ou Bamoni, tel a déjà Kalina Basuki, passer à Kalina Basuki. Bamoni ka que non, oh Yamado, Batika, les kanzo kande moi mbali, fugitif azo Kima. Mambo mabe watikela kosala ya kochaka bana bat misapi ya obimana babasi ya batu pédiatre 2x2 ni herbivore ngate Canada mutu eloba eza partout na ba news problématique mamunyo sur les réseaux sociaux liko zanga te surtout ya ba pasteur bande ona bana koloba Paul Mukenda bengi Santamboué et Jézabel. Je crois bato belé boyoki parce que niveau bazo finir na réseaux sociaux na lobby avant na roloba likambo Jézabel. Tant musoto ya kosabe émission bato mona biso bato maboma oka bondo finga ne touchez pas au fianton un homme de Dieu ou encore un homme de Dieu. Mosala nzamba se respectaka et vos hommes de Dieu à vous ba homme de Dieu na bino ba Dieu oh soki ya mboga ya planète nini mais oh ki ya likolo PC parce que mosala ya nzambo ki ya likolo PC a muto ya ko éviter ba scandale po ayebi ke Bible lobi scandale ko ya même na mtoza la sija scandale mosala nzambe oh ki ya likolo na se ayebi prix ya âme eza or na argenté et makila Yesu et nulle part retrouver makila Yesu asopa on a Golgotha po bikisa bato ata bomengonyo sa Congo et somba ame mon côté et mosali nzamba solo ako éviter à scandaliser bato po ayebike likola scandale na ye akukangela bato porta lola basali nzambe na bino o ya bino bokumisa be serviteur de Dieu o ya bino boya kokotela wana oyo bazala ata na souci ba ame te baza prêt et ya kosala n'importe quoi ou encore basala ka ba n'importe ba bêtise ba buzz ba scandale ya forme nyonso bazana tina te il s'en fout ba amo ba kufa to te baza kuna te pourquoi parce que bango eloko bango ba yela isa yango te ya ko bikisa ba amte bango ba yela cop bango ba yende ko luka mbongo ya omoni Paul Mukendi tanga kotela ka tata wana alobaka ke afingi nanu batu mosala nzambe afingi batu bilongi mabe et puis alobi ke no bango bana mbongo ce sont des millionnaires bana tina te en fait c'est ça et lo bango bayela eza ko luka mbongo bino nde boye bakate ya bokena na ba église wana tellement bo pas envoûté c'est tout à fait normal ces messieurs ayeko benga Santamboué Jézabel wapi na mire s'il vous plaît bandeko aza master ya M23 ako komela ya félicité inbox soit ko finga sanda wana ndenga lingi ako finga masa na ya ko publier yango te mais na mur s'il vous plaît na commentaire nini leki M23 sala ive na e batu batondi na veyo wana comme d'habitude ba pesi ba témoignage comme d'habitude ya ba miracle ba moni
Nanzela ya nzamba M23 sali makambo minene bato babotaka te baboti et autres de zaki réussite totale parce que pona bango réussite ya musalo bazosala eza kosala ba plein na ba témoignage o bato baya kopesa hein et comme bato pe baza envoûté pe aveuglé batanga la Bible te bazobosana ke na Matthieu 24 Bible zolo bana biso que ba faux prophète ba faux Christ ba ko prophétiser ba ko sa ba miracle tina niveau que s'il faut ba séduire même ba Eli ba osa séduit donc baza capable de tout pour eux ezaki bonzambe et pourtant rien de bonzambe là-bas bon comme amukende komi hein Namir s'il vous plaît masana sali plein de ba à réussir cop a commis boy. Gloire à Dieu, félicitations mon frère. Jézabel a échoué. On ne peut pas combattre l'œuvre de Dieu et vaincre. Une bonne épouse ne cherche pas à détruire le père de ses enfants avec des mensonges. Mukendi, depuis que cette histoire a commencé, yo moni place Sandra au salle l'émission. Quand tu parles d'une bonne épouse qui vient détruire ceux qui paient les pères de ses enfants faire des mensonges avec des mensonges, yo moni bisika Sandra leki à salle l'émission. Abeti masolo ya M23 lobi mambalokuta. Et atikali ko sala ngote. Muto ya ko beta li solo. Ya Sandra Mbouye, muto li boso na réseaux sociaux c'était moi. Et nayaki na ngona format ya conseil parce qu'il y a eu des gens au ba constata que il y avait ça ne va pas dans couple. Et moi je suis venu juste pour conseiller parce que baza ba serviteur de Dieu, il y a des gens qui croient en eux, surtout baza plus na souci ya mama Sandra na bango. Et ça la bango bien te. Ngana na pesi juste conseil. Neti eloko bomba marate bato ba yebi. Ba bengi po ba pesa matière que non dossier ngo eza boye parce que eza marambo oyo eza kana kata ndako na bango te bato ba zinga na bango ba yebi yango. C'est comme ça au moni toi les huit motos. Rien à voir avec Sandra. Rien à voir avec Sandra. Mais ngana oka moi tant bozoya. Batoli boso ba banda keza bande kwa Jean Bosco. Yo mona kita ba matina ba live et du coup yo zo encourager ngo zo betela ngo maboko ce qu'ils ont fait là c'était bien. OK. Il y a soi-disant détruire papa banda na ba mensonge top ministère bien que preuve ezate article ko sala ngote. Mais bande ko ya tata ya bana ba matina ba penel pona ko insulter mama ya bana ya ndeko na bango. Toi tu approuves ça, obetela ngo maboko tu es serviteur de Dieu. Bandeko ya Jean Bosco ba ko finga Sandra ba ko dénigrer na miso mokili mobimba que c'est une mauvaise femme au aibi ko lambate d'ailleurs kuta bala viergeté d'ailleurs kuta za impoli d'ailleurs kuta za boy alo ba mambalo kut na réseaux sociaux panda que article ko fungola monoro lobate yo sepeli na marambo wana mo mi benga mosela nzambe sérieux et du coup poste ya boy bisanga nanwe poste ya boy batu ba lobate muto va prétendre aux amosela nzamba comme maman boye de Sandra Jézabel ayoko détruire œuvre ya mobile nae bat ba lobate bat ba silikate ba tomborate et bat wana tambo réagir boye au finga bat wana mais pourquoi pas au conseiller Paul Mukendité à se comporter comme la mosela nzambe? Quelle immaturité, quel manque à sagesse. Muta niveau ya buzoba Mukende soki Sandra za Jézabel yo anani soy Sandra Jézabel yo anani na ba acte des apôtres sataniques diaboliques satanico diabolico oyo posaki na Canada. Si Sandra et Jézabel toi c'est qui Mukende des fois des pédiatre ni herbivore ou sasa basi ya mabala ou sasa baser na kata église na bana bato mike na bana mibali Mukende depuis la nuit des temps avant même confinement. Tant Georges Nama bana ko dénoncer avec des preuves. Acha ba photo ba vidéo ba bana ko landa Georges Nama kala na continuer ba kangaka. To mona Mukende ngana yebara yebela rende kuna na ba faux position. Ovanda ozo vanda ko tengama na mobali na yo ya mwana mobali. Bozo solola ochelo nya bana basi na basuki ba kalinga. Depuis plus de 10 ans ngana yeba ke yo zaka des fois des batunde ba yeba ko te ba yebite. Na ebisa bino ba yeba mosela nzambe na message azo pesa te do te akimaka po te yaka sanctification ate yaka ki des fois de yango na baluka yiba kanga lukuta. Ils auront l'apparence de la piété dit la Bible mais régna c'est qui en fait la force. Sanctification mais impudique
Yemoraza Mosantu, baza bongo. C'est ça, le déguisement, mascarade. Car il se déguise en ange de lumière, dit la Bible. Et c'est ministre de justice. Bando Kyoyo, Binoboko Landa. Déjà, mais ça les ofunda, un homme de Dieu comme ça. Et puis, Mukendi, c'est là. Na cité. Mota balinga minazo continuer. Paul Mukendi a bengi Sandra Mbouy Jézabel. Na posé une question si Mbouy et Jézabel, Mukendi yo anani. Parce que Sandra, tout cas, la ta remona na réseaux sociaux au lobatin. Tout cas, le au Kangata, preuve mon côté. Ya ki Jézabel a Sandra. Takou de Sandra salibo ese kaza Jézabel le solo. Mais ba acte des apôtres diabolico satanico. O yo posa na Canada vokima. Yo to bengo kombo nini. Mukendi. Ozonga Canada. Je te préviens, toi tu vas rentrer. Bible zolo bana romain. Que ba magistrat, ba juge et autres, bazaba serviteur de Dieu. Tous ces autorités, la nzambe mutu, atie bango. Pour exercer justice. Kokata makambo entre batu mabena batu malamu. Donc, bazaba sala nzambe. Yo fozonga Canada. Oko piriger peine Mukendi. Tu vas rentrer. Zela. Sambela Nzambe Félix Alonga Bokondité pour la libérer. On va prier en fonction de la parole de Dieu. Rassure-toi que vous êtes innocent. Mais tu dis que vous êtes innocent. Mundela Rosila Moutma Amouté le Kouta. Tu vas venir à Bamboka Porto Pandata Moulaye, le Kouta. Na intérêt ni. Canada Mobimba. Moutote à sanctification Kayo. Canada Mobimba. Mouta Oza Koloba. En public qui des fois des amabe. Tope qui nini. Et ça les soumou. Et ça Kayo. Vous on a ba mascarade. Naïb Sarabat. Ba Moussa Nzami un message était. Et bien, il y a une sanctification, non, bah démon, bah envoyé à Satan. Et si ça n'a pas dossier Mukendi. Vous savez pourquoi Mukendi a écouté la M23? Bozé na yok sebino ba bombe, bozé là. Na tika na dossier na bois qui ça na ngai. Malgré il y a à manger, à boire et silité. Bozé là. Après na otche la bino live à Chiluba. Live à Chiluba. D'abord, Luka a déjà bien interprété, parce que n'a pas interprété. N'a pas interprété. Bon, Luka a interprété, de toutes les façons, interprète, bazar déjà dans les commentaires, non, tout ça pamba. Na otche la bino live à Chiluba, bino boyoka, ba kake na mato e Mukendi. O Luka li baninga no ba problème ya kosakanate parce que ba kombo ba to tangami ya ba passer minene wana, o ba benga ba passer minene. Mais nzo ande bazar ba pédiatre. Ndenge nini bosala ba abomination na bino, il y a désolation. Surtout na bana bato ya ba innocent na ba Kinshasa wana net na minute yo bana combien ba souffrir na Kinshasa pa Paul Mukendi bana bato ya ba innocent ya ba mineur pour na Congo lo ezate tala ba protéger mutu lo Mukendi ba protéger Mukendi na Congo lo ezate bon bona on a ba réseaux sociaux bana bato ba simbaka oka ba micro ba molere ya asali nini ota sali mwana mamba salite ba eka ke leki ala miable ba leki si bongo eleki via mwana baby bongo eleki na ngo eleki siko Mukendi aza na mbongo ndenge mo rabeta atola kumisa ngo Mukendi aza oya za wana kuna akosala ndenge alingi sasa ndenge olingi mais la justice de Dieu yana omoni bilo bosala kana. Peut-être vous croyez que vous êtes des intouchables. Il y a un qui m'a Congo pour éviter au Congo. Nana au Simba. Ba ok na wapi. Au sala au lingi robot sata moi na 12 ans. Au pesa ba $1000. Famille pauvre ba okanga monoko. Et a problème te. Nzamba ali kolo. Mon mambo ezaka eza mambo lokuta. Mais c'est quoi ce qui m'étonne hein? Ba quand c'est là ka ba passer makambo mais nil part nzamba justifier abango. Ba quand c'est lié. To tika mona place nzamba justifier yete. Ngana yebi nzamba Bible a justifiera basal na so ba kosela mosela nzambe likambo nzamba justifia ka surtout ba mamu ya bajara ba kokosela oyo tango bat bando sela nzambe na ndinga solo kala to mona batu akosela mosela nzambe makambo azangi kimia ayeko tubela e banangi ndenge nini po ikoma na niveau wana na tindaki to mona batu bakufa avant kufa a confesser malade beti eti na mbeto hôpital ke akokite bobengela ka passer songolo na senga pardon mais abino ko kamwa depuis to yeba 10 ans passé que bozala ba deux fois dit ti lelo to yebika ke bozala ba deux fois dit ntama justifier bino mukoni
makambo so ezala makambo lokuta. Pourquoi du jour au jour na place image na bino nzamba sukolango boza ka terne ba image eza ka terne do tolali tolamuki ebe bakaka tolali tolamuki et du coup bozo ko s'exposer pe boko sala pe ka ba mamba malamu te. Est-ce que un homme de Dieu peut se comporter de la sorte? A ke kolongola commentaire si c'est so ils commentaire à bien bonga bolongola ngote na ebite soki ye so pe masa na muta longoli so i commentaire on ezaki ya malamu bonga bolongola ngote bonga bo assumer olobi elora mabete mais tant boke kolongola bo comprendre yono bo atina te yango moni ba ko finga bino partout boza ba sala nzambe te boza ba sala Satan les fils du diable comme la Bible le dit et bato baza ba envoûté bato oyo baza déjà préparé pour baza la ba mbeka lobi nde ba bazuera na ba église na bino. Et malheureusement pour eux, bon, ça a toujours été comme ça, hein. Ça fait de la peine, mais c'est ça la vie. Lyon Azamba, sort Ginzala Rijisaka. Ah, Banyama, Yamaele, Moana, Azora position. Bamakaku, Malin, Oka Osa Neti, Osa Sambla, Soka Lyon salaire pas Sota Kangi, étape. Wana Babiso, mais Babifalo mi tout miné, wana malgré Lyon à Rijisaki. Baza toujours ba victime. Nde bandimboana bona kata ba église. Bako liama, bako liabana na bango. Na molimo pe na nzoto. Et physiquement bazo ko kufa bako lika bambeka. Bino vous êtes fait pour ça, hein? Bokene bambeka. Parce que tozo loba bozo ko yokate. Pitié hein, franchement. Ngambo la suka nzama otuna ngama kila mutete po ebike na sala yi musala ce que j'ai fait là. Na o délivrer ba âme. Yaya, zwango ndingo ko zola ngo soko finga nga etalika yo kuta na nzambe moi j'ai fait l'œuvre de Dieu. Bozo yana yo kisabino hein. Boyoka bozela. Mukendi basala bafina bango oyende mutu normal mwasi na yaza nini nakosaka mwasi na ye basala bajina bango ensemble basala bajina ensemble mais mama Sandra boyoki na consommer ngonge belé awa ya mwana betele bino ngonya soezate je crois batu bolandaka live ya lekechu o amatisaka mama leki ya Sandra mama moko yake baza tante Sandra tangu bamoni Sébastien ko fingela bango ndeko na bango famille mo te ko sepela ne lokwana bango pe ba ya ko réagir parce que moi na bango attention au beteli solo pa batu mususu te mais akosola na famille na ye surtout ba mambo yo ezaki ya pasi ya choc ya mawa na kati ya libala famille yebi yango mama leki ya Sandra pa yaki po ya koloba pona mwana na bango Sandra zo souffrir ba ina osala ba vie na bango akanga bango alobi yango bia akanga bango balebele à plusieurs fois baki ndumba bagenda kosala na ba mukendi alobi yango balandaka live wana balandaka mama oyo alobaka yango yango bamoni mukende kolinga Sandra te po Sandra yebi ba vie na bango salite baki ndumba na bango baki pédiatre na bango baki défoidé na bango baki ba vie na bango yango wana pourquoi basala baki ndumba pourquoi basala ki défoidé pourquoi basala ba pédiatre wana eza ba recommandation OK. Ils sont des gens au bazar, bazo lukambongo, bazar derrière l'argent. Et du coup, pendant qu'on soit mbongo, hein, mbongo, ezalara, na katia mutu. Mutu a desti, aza destina zo mbongo, azala na mbongo katina yi. Nde bango ba siblara bango wana. Ba ora ya batu. Ya babana ya batu. Ba bimara na babana batu. Ya ba vierge. Babasi ya batu. Parce que Kiv ya ora ya mobali ezana kata mwasi na ye. OK? Voilà. De soit bazuli mwasi na je crois bato bolanda nga na expliquer bino mamba mambo moi trop. Ba baby c'est lui vie parce que ba récupérer nyonso ya yo. Ma ba kinara plus loin que kobimana mibali. Pourquoi? Parce que mwana mobali Kiv ora ya mwana mwasi ezana matrice na ye. Ya mwana mobali ezalaka na mukongo na ye. OK? Yango moni ba pratique ya baki deux fois deux wana ba ko pénétrer na nzela sima de place ba uyibelo moto. Et Bible zoloba anga ingonge pusani mwana fungo mezate place lisolo nyeko melengi na expliquer bino mystère ya ki deux fois deux. Dommage que ngonge pusani. Yango moni mukendi akolinga Sandra te po Sandra yebi ba jeune bango do master na ye abetela ka bango ke non ngeza boy si a comprendre bonde tata wana ta mo sa mo comprendre masolo amemaka kuna ke non moi si oyo ayebi nde ba yebisa ke non akomi danger pour na biso do akoza na bo moite nde ba bo mai
yango moni bato lokola mokende bato bango baya kokotela bango wana parce que bango na bango bandoki baolanda vidéo oyo bayebi ke mamuna olobeza ya solo bokelange pas été parce que vous savez que je parle de la part de Dieu hein or meka okutana na Nzambe or ya olukanga okutana le lion de la tribu de Juda et Dieu vous punira Nzamba obeta bino. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les bandes de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse,
loin des sèves verdoyants. Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.